Bonjour à nos abonnés de Ediba TV, soyez le bienvenu. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une petite expérience. Vous savez, dans tout ce qu'on fait, il y a toujours un plan. Jamais mutu alamuki na tongo a bandika boye de nulle part a planifiaka toujours. Bandeko to pesa pe tangu na kosala nzambe aza la priorité na bomoi na biso. Tangu to lamukaka ndeti biso ba mama, olamuki oyebi kete na tongo il faut nazwa mwana na bongisa ye na ketike na classe, après kotika ye na classe. Il faut na lamba, il faut na kende wenze, ndengwana pe na lingi, bo pesa, nzamba za la priorité na ba vie na biso, ya chaque jour. Kaka ndenge 1 Josué 8 elobi, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tangaka Biblia chaque jour. Ndeko nangai, ndeko mwasi, ndeko mobali, tangaka Bible, pesa nzambe azala priorité, sala nzambe azala numéro 1 na vie na yo. Oui, lelo nakoloba soki ozwi temps na yo oponi, eske nakosala ngo na tongo avana bana musala to na pokwa, soki bana balali oponi nini okotanga Biblia na yo. Poni ndeti ngai nazwaka mingi na tongo avana sala nyonso na tangaka Biblia na ngai. Pona lingi nzambe azala priorité. Kaka ndenge nazwaka temps na WhatsApp, na TikTok, na Facebook. Tangu na lamukaka natala nani abengi ngai, nani atindeli nga message, WhatsApp na nga message ekoti ya nani. Ndengwana nde natangaka Biblia na nga chaque jour. Ekotia ngai en bonne relation na nzambe. Bandeko, c'est très important.